te mingi na bino bandeko balandi masolo na biso ya bosolo masolo pinza o ekotisaka to pesaka kimia na place bandeko bazangi kimia na ngongo oyo bandeko nyonso baza na kimia te tobandaki na makambo oyo ya baconseiller chef de l'état de l'autre tozobeta susu masolo ya Jean-Marc Kabunda adémissionnaki te epuis wana ezali kaka mpona makambo etali ya Assemblée nationale ezali UDPS te ekasi lelo tomoni sikoyo bato oyo babandeki kozikaka eloko eningala bango moko bamibimisake balingaka ete basali ba déclaration koto na koto yo biso tokolinga mingi koyoka pe ba parlementaire debout et puis ba eo pe bazaka na UDPS po kaka 2 ou 3 personnes basala ka UDPS te mwana mboka FCC Keba oyo mesala kuganga FCC Keba na inde tokobeta penza masolo etali Jean-Marc Kabunda tokobeta susu masolo ya abeshole na mama Olive Lembe et nini susu ekomi kuna et mwana mboka topesi yo mbote pe toyambi yo malamu mbote penza mama mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso topesi bango mbote makasi tous les Congolais et surtout à l'est du pays toza na bino penza même morale lisanga liboke biso nyonso toza compatir na badouleur oyo ezoleka kuna ya bamassacre toza na bino et toujours même morale topesi bakongolais mbote makasi vraiment merci beaucoup mwana mboka mwa moke mpe kaka otoflashe na makambo ya est na mpe kaka nde olamusi biso lisusu mwa pasi kaka ndeko tomoni état de siège balongola yango to basala ndenge nini état de siège est apporté un plus état de siège est apporté un plus en tout cas mama Ange nakoyebisa yo ke lelo oyo soki otali baarrestation ezali kosalama kuna baarrestation wana ezali ya komonte te eza lisu makambo ya baréseau sociaux te ke oyo lokuta mais tozomona donc numéro 1 chargé ya finance ya ADF ye nde afinançaka donc ye nde ministre ya finance na bango arrêté donc eza babiloko moko eza basignal moko fort oyo ezolakisa ke mosala eza kosalama a partir kaka ntango badeboulone le messier ya ANR awa oyo azalaki numéro 1 ya ANR tochange mokonzi ya mboka change na niveau ya administration ya ANR tomoni ke nouveau administrateur ya ANR oyo aye amemi mpe mwa mopepe ya sika en tout cas moi baarrestation premier ezosalama makasi baservice ya sécurité ezosala outi mpe kolanda lisusu kaka kuna na este arrestation ya 5 criminels oyo babomaki des fins ambassadeurs italiens attention donc ozomona ke eza déjà baprécaution progression moko ya makasi oyo ezali kosalama do arrestation ya bacriminel oyo babomaki ambassadeur na chauffeur na ye na bacolaborateur na ye donc bango basalaka baopération ya koatake kaka bavoiture ya baaide humanitaire et aujourd'hui bakangi bacriminel wana nde gouverneur mpe ya Goma ya este général Ndima alobaki yango il faut bazala vraiment puni et châtier na sanction ya justice tozoluka bato ya bongo soki bazwi bango mama pitié ezalaka te bolimbisi ezala te droit de l'homme ekoya te droit de l'homme ekoya droit de l'homme soki eye droit de l'homme ife banda nano na bato oyo bango babomaka kuna bakataka maboko donc droit de l'homme il faut ekende koinspectaka nanu kuna ntango bazali kopapa bato mitu na ba ADF na bani droit de l'homme faut ekende kuna etalaka ndenge bafamille kuna baza décapité tous les jours donc droit de l'homme eyaka teke soki bakangi bakodeko ba ADF babandi kosanctionne bango d'une manière sévère à les droits de l'homme eye non droit de l'homme faut etalaka nanu bacrime oyo ezoleka kuna ekosala epepe bien mama mwana mboka siko tokotana makambo etali déclaration ya Paul Chilumbu déclaration ya Jeko Beya déclaration ya fils Mukoko oyo bango bakomi kolongola Jean-Marc Kabunda na UDPS oyo nana démissionné te kasa démissionnaki na Assemblée nationale pona openza malobeza boni en tout cas ngai pona ngai nasengi tozala na unité bomoko na kati ya parti unité wana na kati ya parti nde biso tozali kosenga tosengi unité tolingi badivision ezala te et tout le monde aza combattant na kati ya parti aza na liti na oyo asalaki au sein de notre parti mutu moko ta kolongola mwa liti ya ndeko songolo pakala oyo asali na kati ya parti na biso et makambo ya ba antivaleur oyo ezali kosalama na nzela biso nyonso tozalaka na kati ya Kinshasa awa tomonaka ndenge baévénement na nzela ezali kosalama ba antivaleur bacontrebande babande ya basansi unique tout ça donc lelo oyo soki le président Jean-Marc Kabunda meki kotaper les points irritables ezaki mokonzi mboka nda lobelaki yango même na ba conseil des ministres que non makambo ya babande de sens unique mais moi j'ai eloko eza ko étonner ngai mama Ange eza makambo ezalaki na nzela olie suka na nzela baye kokotisa yango tina kati ya parti baye kokotisa yango que non lelo ekomi na parti que te alongwa ta dégager non il faut pas on fait pas des choses comme ça basalaka makambo ndenge wana te mandat oyo le président a Jean-Marc Kabunda aza nango ezali mandat spécial oyo mokonzi mboka nda apesaki ye azwaki yango na force te wana il faut toloba yango to épingler yango
akendaki kozwa yango na force te ka imposer ke bopesa ngai yango ezalaki mandat oyo spécial mokonzi ya mboka nde apesaki alobi ke non ngai lokola nazali na incompatibilité ozomona nazali kodirige mboka moyen na dirige na mboka na parti ekozala te nasali napesi bino mandat spécial bodiriger parti bogérer parti donc lelo moto aza na pouvoir ya koretirer confiance wana to mandat spécial c'est le chef de l'état ezali Paul Tshilumbu te napesaka honorable beaucoup de respect mais ezali Paul Tshilumbu te ezali Peter Ekazadi te ezali nde chef de l'état moto apesaki mandat spécial ye nde akoretirer yango parce que soki lelo bino bolobi keno bokende na makambo nde tozali kokende wana nde baarticle 26 bango bazo kolobela na kati ya na badepute mosusu ya idps ya province na mais yango tozoloba mama cette haine la nde eloko biso tozoboya cette haine la yo imagine biso tozoloba même Etienne Tshisekedi wa Mulumba si de res mémoire paix à son âme notre héros national soki ezalaki à la tête du pays yo kanisa kosilisa pasi ya tous les combattants ya IDPS parce que IDPS eza monde entier pas Congo mobimba mais monde entier donc eloko oyo biso tokosaliza koaccompagner nde hiérarchie ya parti na biso na mokonzi ya mboka na biso ke non makambo oyo ba programme gouvernement azali kosala ekoma na vision ya suka pe ezali liti oyo même président Jean-Marc abundaka nango na kati ya assemblée nationale liti wana bino bokoki kosala ngo na général Augustin Kabuya po eza secrétaire général ya IDPS pouvoir eza ya IDPS na bino na secrétaire na bino bokoki obatela pouvoir wana te kotala mpenza baministre nde bazosabote baaction ya chef de l'état kotala koto baconseiller bazosabote baaction ya chef de l'état tomoni marche bomarchaki te e ne bandeli botambolaki mpona makambo etali FCC cash bakamona botamboli mpe esalami me lelo bozokoka lisusu te eloko nini ezosala bino te me ya minene ezali koya wana na koyebisa yo mama ya minene ezali koya omoni lelo président Jean-Marc aza na sorti moko ya kosala koloba ndenge nazoyebisa yo awa soki alobi mama mai mutu nyonso akovanda calme donc oyoka ebale kozala siko silencieux ekokoma calme aza na message akopesa parce que ndenge tozoloba tolongolaka bavaleur na baliti ya bato te kaka boye mpona baquerelle politique ndenge tozoloba donc lelo oyo boye soki toyebi baministre baza électro libre ezali nde façon ya gouvernance ya IDPS ndenge ayeli na kati ya mboka ozomona nous avons pas la dictature totia dictature te na kati ya dictature eza te maintenant baministre wana bazali koexercer pouvoir na ndenge moko ya baélectro libre donc aza wana il peut faire tout ce qu'il veut toyoka même barévélation makambo oyo ya baconseil ya basens unique oyo même ya des ministres oyo barespectaka yango te mais ok baministre wana bazalaki na conseil de ministre na kati ya cité de loya pembeni na chef de l'état beti point séritable même babimi kaka kobima na bango na conseil de ministre makambo ya basens unique barespectaka te donc elingi kolobaki biso ya minene ezali koya bamouvement mpe kosalama tokosala bamouvement ya minene bamanifestation mpona kosilisa baantivaleur oyo batondi na présence mpo biso toyaka na guerre na bango te toyaka na guerre na motu mofongo déjà guerre Jean-Marc Kabunda atakaki bango la vérité a été blessée eza vérité la vérité a été blessée eza vérité awa ntango le président Jean-Marc afongoli bitumba kasi ndeko tozokende na maponami ndenge nini bokosala mpona kosangana po ete bolongola nao bandongonongo pamba te makambo ya gouvernement etali parti politique te soki ndeko alongwe kuna aye na parti na bango ntango mosusu eza koki kozala mikolo nyonso po ete bomeka kosisa baposa na bino kasi bokosala yango boni kote oyo baprésident ya parti na bino basi bakomi ebele yango wana biso mama age tosengi unité il faut ezala au sein de notre parti quand on appelle unité toza kosala appel na unité tosengi ke bango nyonso oyo bazali mpe likolo wana parce que nous les combattants tozotala nde bango biso tozotala nde bango soki bango bazali na baexemple ya malamu te yebaki bazali kogache même l'avenir ya parti même biso oyo ntango tokozalaka tokomataka kuna likolo tokozala toujours na baexemple ya mabe oyo bango baza nango à tout moment baguerre de positionnement à tout moment koluka oyo aza wana ngai te ye te nga fona azala wana soki toboyi babiloko wana tolingi unité ezala na kati ya parti na baviesage ya parti na biso na hiérarchie ya parti donc bato bazali kokamba parti lelo tosengi unité mais loko oyo ngai mama ange nalingaki na interfere ma moke nabeti mpe sete na point wana makambo ya etali débordement ya bamituka na nzela le président Jean-Marc ameki korecadrer ça n'a rien à voir mpe ezalaki président Jean-Marc était je précise bien
ndenge tozwi ba vidéo mosusu a ba révélation police mutuka ya police et routière ezalaki wana mutuka ya PC o ya jeep ya la police ezalaki ya ba garde ya président Jean-Marc te bango nde bazalaki ko discuter un peu na garde républicain nde ba policier ya président Jean-Marc baye ba interpeller policier wana pona kozongisa ye na nzela police aye wana pona kocha ordre maintenant toyebi ndenge na nzela na kati ya Kisasa oyo ndenge orgueil ezalaka surtout na nzela esprit ya nzela ezalaka oyo ya lobi te tout le monde a raison mutu nyonso azalaka na raison na kati ya nzela na biso ya Kisasa ya ville ya Kisasa donc tout le monde a raison mutu moko talingaka kozonga na nzela il faut to respecter mibeko ya nzela lelo tolandi biso nyonso déclaration ya général le chef d'état-major ya force armée na biso le général Célestin Mbala Moussese oyo ya lobi clair alobi ke non bavure ebele bambouteillage eza causé na FARDC na police donc baofficier ya FARDC police oyo bazali kotambola na nzela balingi korespecte te il faut même abetisi te donc eza bamibeko oyo déjà le commandant suprême chef de l'état atiaki na nzela atiaki yango na mboka il faut tout le monde respecter yango. Quand vous sautez dans la rue, vous allez vous sautez dans le niveau macadam, respectez l'ordre de Nzela. Vous voyez que nous avons une bande, ça va poser des accidents. Bino moko bakombata bozoloba bango bakare mine na ebite nani susupo bozolo kala ko pena ba etando makambu ya bakare mine wana eza mensonge soko moni eza pirement mensonge soko moni bato wana bazali kobelela ka bongo seke bango nde ba toyebi pe toyebi soki pe ba meki on va commencer à citer des noms parce que nous sommes aussi des combattants on va commencer à citer des noms banani bazali na kati bakare mine na lolaba banani bazali songolo paka mais tokoloba ke biso nyonso on veut la réussite. Ce que nous voulons, c'est la réussite. Il y a un mandat chef de l'État. Mandat Mokozambo Kezo Kendeao. Les lots, tous ceux qui devaient les élections. Il faut. Combattant là. Biso ba Congolais to ba politiciens Congolais to lingaka mbongo mingi. Soto pie bino angoto bino po ba politiciens. To pie bino bo sala ngolo eloko biso to zelaka. Comme on compte déjà na bolo déjà. Après 3 jours, le juge la biso va signer, va profiter, va libérer chef de l'État. Combattant, il y a IDPS à la raté. Combattant IDPS à la raté, tu dois veiller na gestion ya mboka. Le lot sali komo na ndenge na niveau ya ba conseiller ya présidence wana ndé tu dois ko dénoncer ka ba un peu bateau ba malfort ba ça ko tenter mo ba fantir na bango. Après dénonciation on a besoin ezo sala manini. Po ezo yebana ke monte tel mutu salobio na zwaki te bake akestolola na mutu abimisa yimbongo otango kasi mbongo wana ba pesa ezaki pe fana na banque te po sa musala. Ratissage ezali koya awa kozwa ta idée te wana na ko assurer yo. Mupepe ya sikeza koya bazo kombola surtout na lopangu kuna na ngomba kuna ebele bazali kolongo. Vous avez suivi le chef de l'État dans le lobby kaka na makambo et salami na boulevard. Le chef de l'État beti les points sectables bengi ministre intérieur. Mais quand on recadre mais quand on zong sana nzela ba police ou tie wana basala ka musala. Donc bato wana baza tout moment il faut qu'on réveille bango. On dirait baza bato moko bazo vivre na une autre planète baza na Congo. Ministre intérieur Aza Bino tango sa musala bien te wana. Boko marché te bazong c'est la bino na parti au fond na parti. Soka yeko zonga na kati ya parti yeko bundisa isusu biso na kati ya parti. Soki azongi bakima, soki azongi akokima. Baninga basi bazo ba poste sebele to mona ka bango te. Ata na ba matine ba yaka lisusu te. Soki bomeki kolonga po eza pouvoir na bino bozo batela ngo. Lelo soki bato ya moto ba komo komela biso ba journaliste mama tala na kitambo awa. Kuna policier to nani roulage ato sali eloko ta moni kaka moto bo kangi donc ye amona moto te akangi woni yonso zo leka na pouvoir na bino soto bozo yoka bozo mona bongo bokangi maboko bozo zela po ete be tambo manini mais biloko wana mena mama oyo lobi wana mama aji tangu lelo un Congolais assume responsabilité wana que ces gens ici bazali ko sala mibeko bazali ko respecter mibeko na ndenge longo banite il faut ko redresser bango ko zonga sama makamna nzela akomi lelo bête noire akomi lelo maintenant tout le monde akomi ko cacher sérieux akomi ko taquer sérieux voilà bozandenge bozali kisusu te ne bandeli non nous c'est bolali mingi bondima ngo bozaya kolala mama ange ngana yebisi yo zala sirke en tout cas na présidence kuna ezali pe na ba nettoyage ko salama ezana ba ebele ya ba tivale o ba tondi pe kuna pe fo ba nettoyer bango balongwa nano balongwana mpembeni ya mokonzi mboka po tomoni pe be compétence na bango ebimi lelo quand le chef de l'État qui est na Kasai mais ba vérité ebimi kuna te monani te descente chef de l'État na Kasai kozomona ke banzela nyonso akokufa programme ya tile jelu des millions de dollars ebima
bapesa bango mosolo yo koyebisa ngai yo ozwi mosolo ya mbongo David Mukeba yo ozwaki mosolo te bino bozwi mosolo bino nde bokorespekte voilà yango tozali koloba il est combattant oui mais il est combattant il faut sala mosala pour l'intérêt ya peuple te pour l'intérêt ya mboka yo ye combattant nde yo bundaki pour kezwa mosolo okende koliaka nous on n'a pas besoin de ça donc biso toza kointerpele nde bango bameka kosusola ke le président Jean-Marc Kabund bakomisa ye mouton noir bakomisa bête noire te bakomisa bête noire te lui c'est la vérité il parle des choses zwa lokola David Mukeba donc bapesi mosolo kende kosala programme ya chef de l'état tonga bekole yo komona bekole kuna école moko apambe ezozwa soki 6 millions de dollars ezozwa 3 millions de dollars oyo koto école moko 3 millions de dollars là c'est nde bantivale biloko biso toboyi biloko nous les combattants toboyi e bango bapansaka ki bazaka bakombata bango kaka nde bazala bakombata babunda liti ya parti ok nous tous nous sommes là toana e regardant donc eza lokola soki yo kei biso totala yo nga pe soki bapesi ngai pose moko na kei nakesala yana bakombata oyo bakotikala babandi kotala gestion na ngai ndenge nini na kogere donc c'est ça tosunga mokonzi mboka zwa lisusu mama Ange makambo ya port oyo ya port ya bapêcheur ya Ntsele tolandaki awa na bachaîne mosusu tokotanga kombo te mpona kosala bachaîne wana te port ya Ntsele awa bachaîne moko bajournaliste bakiti kuna yo mpo oza journaliste mama kende kotala un port oyo bamemi mokonzi mboka akende koinaugure na congélateur misato na kati ya mwa bouquet wana place wana ekoma terrasse ya masanga place oyo mokonzi akenda koinaugure bango bazwa mosolo ya mbongo ya mboka ya mokonzi bake koyebisa mokonzi te vision ezali ya kotia pêche kuna ti lelo na niveau ya port ya libongo ya Ntsele wana construction anarchique ezali kaka bato batonga désordre babuka te eloko te maintenant mokonzi mboka banani bakosunga mokonzi mboka et quand biso bakombata tant tozali kodénonce bino bokomonaka te bato wana baza mabe balingi kodénonce biso bakomomene guerre toboyi makambo ya guerre wana bosunga chef de l'état nayebisi yo mama kende kosala banquete kuna place mokonzi alansaki te nini ya port ya pêche ya Ntsele ekoma nango terrasse mwa maison wana ya mwa 3 chambres soki nini ekoma terrasse ekoma boîte de nuit batie yango me bacongélateur soki misato na kati bakoma kotia masanga donc place oyo balobaki bakoteka bambisi mokonzi alobaki meme nazwi fongola ya kolesa Kongo kuna me bamemi mokonzi na aventure donc toboyi batéâtre wana tolingi ke basala mosala na ndenge elongo ndeko yo ozomona te ye moko tata ekolo ye moko azosepela na babiloko bakosala ye mais kasi yango tozoloba si mokonzi mboka bino nyonso de combattant so mokonzi mboka ta tozodénonce awa eza mpo tosunga ye toréveille conscience ya ndenge mboka makambo yango ndenge ezokendele atala mpe solution ya bato na ye wana mpo lelo omoni ke bato wana bakomi komene mena guerre na kati ya parti bakomi omemela biso guerre na parti parce que biso bango babundi bango bazalaki na bapoto mama c'est là mama Ange nga natalisa yo bango bazalaki na poto et quand ils étaient là-bas biso tozalaki kolite awa et biso na IDPS Etienne Tshisekedi ayebisaki biso aba l'impunité donc moyibi ezala te ntango yo okoti à la tête du pays faut montrer l'exemple ya ke no détournement te nde liti wa biso yango wana tobundela les antivaleurs tolingi antivaleurs ezala te na kati ya gestion ya mboka donc si tu es un combattant de DPS formé oleka na école ya parti o biso toleka boye donc soki okogere même bapesi yo supermarché moko bapesi yo commune gérer okomona ke makambo ekokende de l'avant mais bato wana baza toujours na baesprit moko ya koya konduka bomengo kozwa bamillion de dollars bakende kotongaka na bango na bamboka na bango kuna oyo bachanza nationalité bazwaza banationalité libanda yango tolobi trop c'est trop cette fois-ci toza na bino tokolandela bino mpe baaction ya grande envergure ezali koya c'est Junior Belami FCC Keba nde apesi message oyo ke baaction ya grande envergure ezali koya bokomona mopepe ya sika tu oyo tokotikela bino esu tante toluka ke bato bakozala pembeni ya mokonzi mboka basunga mokonzi mboka po ke 2023 mokonzi mboka azala na maloba ya koloba deva peuple ke nayebisaki bino eloko oyo esalami voilà baaction nango ezali réalité mwana kasi mwa lombango message to fara abe shole na mama Olive Lembi nde tozosusa nango masolo voilà ya en tout cas eloko wana nakoyebisa yo namoni baimage wana abe shole na mama Olive eloko oyo baevêque na biso c'est baevêque les plus honteux du monde donc baza baevêque oyo bayokisi Congo soni batika beaucoup plus église bakota politique mais bazoye bateke mission ya Olive wana eza pona ko faire vider bango nyonso eloko bango babosa na yango wana lelo oyo mosengo aza wapi tata na biso cardinal mosengo akota mabele a cause ya bato wana donc Olive lokola basakana na kombo ya mobali na ye azaka na mission moko ndenga asalaka mission ya koeliminaka ba comédien ya théâtre na biso awa ba vidaka ba théâtre ba comédien tous les comédiens bakekinga kati tango azozonga poison na nzoto donc ba évêque Chole il comprend pas que bango lokola bakoti trop politique babosani évangile à tout moment kotakaka Tshisekedi kwa pesa bango ba jeep oyoka bakosenga jeep koto basengi jeep na Nehemi Moulani basengi jeep na Kingakati de ces gens là ne comprennent pas que
Olive aza na mission moko seulement ya ko éliminer tous les bateaux nyonso oyo babundisa ki règne ya mobile na ye quand il était au pouvoir. Pour le lo oyo muta bimisela biso terme ya médiocrité, médiocre. Ezalaki fait Cardinal Mosengo oyo uti kotika biso yenda bimisela biso liloba wana ya médiocrité na kati ya mboka yo ki ba police baza ba médiocre. Akitikaki mauvaise gestion ya Hippolyte Kanambe, Pablo Escobar na ba politi na yenenge bazaki ko détourner mais le loko yoka ba lobi kete na landi na ba policier musu bazaki ko loba Kabila azalaki mieux azaki ko gérer mieux par rapport ya Tshisekedi et ya Félix Tshisekedi lelo mais c'est la sorcellerie ou comment ba policier congolais donc le loko loba ke lelo ba Jeannette Kabila ba milliardaire ba Olive ba Zoé ba milliardaire Olive milliardaire ba Kimbuta ba millionnaire ba Zimo solo wana wapi donc gestion na bango ezalaki malamu na kati ya mboka oyo donc batika kopesa biso ba leçon bazali kolobela biso wana donc lelo biso tokobunda pona ko restaurer état de droit impunité esila na kati ya mboka oyo pe na kati ya mandat ya Tshisekedi banda koti nanu toyoki milliardaire moko te to millionnaire moko te asala mi na kati ya politique qui a détourné akomi millionnaire et mokonza mboka vandi na ye lelo le chef de l'état BTCT pona ko nommer ba magistrat ya sika uti kolanda yango mama kala mingi te ba magistrat ya sika bazali kokota ko changer ba magistrat nyonso oya kala o bazaki na ba séquelles yango tolobi mama tous les voleurs libanda donc tolembi biloko wana ke moyibi yibi mbongo ya l'état oliaza na prison allez azui grâce présidentielle azui soki grâce na justice babimisi nous sommes fatigués et nous les combattants topesi message soki tout tomoni moyibi bakangaki a détournaki batie prison abimi libanda opération toyebi ndako toluki mobondo po biso toana ba mobondo ya kosakana te neti ngai yo na telemi awa nzoto mikie bokono te donc mobondo ezali so tobi to mobiliser mobondo jeune ona na zui ya ngai ba petit tokoluka yo pena na adresse na yo koni tokei to repérer yo ali ozui ya yo peso na yo pa ba combattre po toboyi rééduquer ba ministre pe toboyi ba millions de dollars ezalaka évaporer comme ça mutazui yango atongi bomengo na ye atongi banda kupona mwasi na bana na ye biso ba congolais to continue ko souffrir lelo zo mona ta dollar ezo kitaka te banda donc biso tozo telemela ba antivaleur wana tebisi mokonza mboka en tout cas il faut tirer un peu moins leçon na bato yazo yambaka wana toza pe d'accord na bato wana ya koyambaka te po ba policier congolais ye moko alobaki ya changer classe politique ya mboka o ko changer classe politique elingi koloba kolongola nanu bakombo basien tous les combos wana ya kala koluka nanu ba jeune ya sika o bazobima baya pe un peu na vision ya sika kwa ndenge tozomona excellence Patrick Muyaya azali un peu modéré par rapport ndenge ezalaki Lambert Mende et pour chiter tokoshite kaka ndenge topesi ba kongomani nyonso mbote et surtout à l'est du pays ndenge tolobi topesi bino mbote makasi c'est Junior Belami FCC Keba molobeli ya peuple communicateur de IDPS charge ya kati ya base 10e miré président parlement debout Kauka Matonge ndenge tolobi wana toza wana derrière toujours la vision notre chef de l'état tozali musika ya président de la République té tomoni lamba oyo tolati awa eza na chef de l'état na président Jean-Marc Nobise Kabuya donc tozali na bango nyonso bakabola biso te na Jean nyonso tozali wana bomoko moto akabola biso aza te bativale toboyi totondi bino botondi tokomi na suka maso na biso napesi batondo mingi na matis mvunda mwana napesi batondo mingi na raja kula na bino nyonso nzinga toli bakuya kula na ngabe bino po ete tokutana mbala sima ciao